Pe na Kikwiti pe bakangi mutu liboma. On change ba billet ba $100. Amelaka ba eau vive. Alors français kitoko. Aliaka ba sardine donc. Liboma oyo aza liboma sika na Kikwiti to ebiete. Po ba biso maboma to ebi bango. Ba o baza ba envoyer ba oyo. Bana Kikwiti aba za kutinda ve ya liboma ya mutu kutinda ve. Ça va dans le bon camp dans boma trop. Du bon man téléphone, du bon man ba billet ba $100. Donc et azolo ba français qui toque, moi je n'ai touché à personne donc. OK, donc baza pena batango tozoyoka bango yo. Bon man chomba bien, bon man zo mela ba eau vive. Boma melara ba eau vive, liboma liara ba sardine, liboma zo changer ba mbongo ba billet minene, ba billet ba $10, ba $20. Donc bana Kikwiti makamba ngo ya bete no mona. Makamba bete no mona donc bana Kikwiti makamba bo la lave bezaba. Kikwiti mpongi va ve. Babo tone bet bana uyoka beta bana bi uyoka. Ayikusi na loyenge beta zwange, Kikwiti bola ko kupemba kwa. So biga ba ventir nange na Kikwiti ve. Ba ventir nange ko salo place ba me kama ko sala yo. Donc di boma ndia bo mekanga, di boma yetu ba français. Voilà, bi manando ya yo bo meyoka yo tia na bana Kikwiti. Bana Kikwiti ya sala na ve. On a yo bakanye na 2 pistolets na terminus. Osomona. Yo wana. Bakanye na 2 pistolets. A se déguisé mutu liboma. Nanzoka nasa liboma te. La Gémidor TV. Donc to telemi pena na teva munene. Ya Gémidor TV. Alors Gémidor TV a chaîne oyo a panza penza ba image pe a panza masolo. Oyo za li solo na ya bomba na kata Gémidor TV. Alors masolo ebete ma ya kitoko. Gémidor TV. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Mbote mingi bandeko balandi ya Gémidor TV eza ya bino molobeli na bino o vraiment bolingaka na kombo ya Deo Nzinga kati na Gémidor TV. Mukolo lelo toye lisusu ndenge sengelaka kaka ndenge bolingaka toyaka kopesa bino ba sango o ezoleka na mboka pe na libanda ya mboka yango nde esalaka bino kimia pona koyeba ba actualité kati na Gémidor TV. Mukolo lelo toye vraiment boyebi kaka biso ezalaka vraiment endingiselo kati na Gémidor TV ya kopesa vraiment ba sponsor na biso ba mbote. Toyebi ke tokomi na suka pe ya mbula oyo ezali ba fête oyo ezalaka o ndaku nyonso tu ata pasi ezali mena mwa muke pe na mystique ya furumi okomona ke soso pe ebimi libata pe ebimi tomoni pe dendon ebimi. Nango tokoya kopesa ba mbote mingi na Myriam Coiffure topesi ba mbote to souhaiter pe joyeux Noël na ye pe ba bonne année malamu esika ye akutami esika azali vraiment. Tobosani pete mama na biso Herbion Maneka kati na Mamiston Malewa to l'équipe na kopesa ye ba mbote ebele vraiment ba joyeux Noël na ye ba bonne année na ye na bana na bango nyonso tout libota mobimba to l'équipe mbala moko na France mama vava ba mbote ebele
toke pe na John Dapi maison couture oyo ezwami na peze na Neuchâtel John Dapi ba mbote belé ba joyeux Noël na yo tozo senga kaka ba soutien tango biso toyaka toza ko se pumone to sala kapé o ezali moi retour pour o eza matériel ekufaka boyebi malamu mais ezalaka bien tango toza na souci ya kwa mortir yango na mwa muke ekozala malamu mingi bandeko mukola lelo émission na biso ezali vraiment tokolobela mingi makambo oyo ezoleka na mboka tozo complète tozo kende wapi mais ngali loba moko na kosepela oyo papa Kimbangu alobaka ke muindo akokoma mundele akokoma muindo eza na malobe belé na kati eza prophétie moko très profond o toko décortiquer ngo lelo te lobité mais toko zwakata mukolo musu ya kovanda na ba pasteur to meka ko décortiquer liloba oyo papa Kimbangu vraiment alobaka pourquoi alobaka yango eza nini po ekoma nini même mukolo lelo émission na biso ezali vraiment ya komona ke Congo Kinshasa bango kuna ba décréter Chilombo a décrété couvre-feu. Alors biso to kende ko tuna bande kuna Congo est-ce que bango couvre-feu wana basali yango pona peur ezali ke komona Kabila abimi na mboka akei akeba province mais objectif na yeza akende ka ba province wana ou bien akozonga soki ndenge nini selon ba deal basalaki yango ezo sala Chilombo ko banga a décrété couvre-feu pour à contrôler ou bien on ne sait jamais. Donc ezo leke la biso parce que mboka Congo za mboka ya pasi nata o ba mama babimaka 3h du matin abandi ko tambola makolo ti aya koma sika kote quand même na 6h ou 7h pour azonga susu makolo 3h du temps amema mwa pondu amema mwa matembele e ko sala ke ele sabana mais mbala moko Chilombo ya lobi ke non couvre-feu na mboka couvre-feu na bandeko bayebela ngotina te parce que toko kende koloba vérité coronavirus o ezali maladie o tozoloba pandémie ezali réellement pandémie à 100% eza poison oyo bandeko basalaki bango basali na bakamu na bango bazanga posa ba dépeuple o eza mokili ba boma batu wana il faut tozoloba ngo clair toyebisaka bino plusieurs fois ezali po ba boma ba diminuer batu na mokili soki tozongi na bakelasi kota la pesanteur kota makambo bele ezali ya kelasi oyo ezotalisa biso ke toza donc point eleki oyo mokili komi dépeuplé alors ba makambo mwesi bango moko ba ponyo bango moko basali makambo ebele mais solution na bango yazali ke même na makambo na bango ya biso ya awa eza ke non po batikala toujours kozala na bonheur po batikala toujours kozala likolo nde bamasa na biso babeta baloba ezosenga ke baboma mokili baboma bato mais bato yango bakoboma bango na nini bapreparaki oyo ezalaki bombi ya kosakana te ekende pena ke esala bafere kote na biso mais nzambe na bolingo na ye atournaki yango et donc bombango tango bazokotisa yango na comment dirais-je balance roquette batiaki yango na sens inverse mais sans bango bayebaki ezalaki na sens inverse wana ezalaki makambo nzambe yango ekitikaki epa na bango moko ebeti bango ndenge akosakana te bandeko nazoya koyebisa bino vérité na kobenga bato na Congo bandeko na biso ya Congo baintervenir kati émission pe na kosolola na bino lisusu komona ke bandeko na biso ou bien kaka communauté na biso te soto bi communauté na biso oui bandeko ebele bakufi mais pamimele bazokufa chaque jour biso na Suisse eza tabou balobaka yango te mais tozana bandeko oyo vraiment basalaka kati na bopito wana bazoyebisaka biso kati na Gemidor TV chaque jour bakoko ebele bazokufa bakoko wana bazokufa te pona coronavirus tokotalisa bino lelo vérité bakoko wana bazokufa bazobima ba victime parce que bango balingi basakapare na babien na bango batikala na yango
parce que caisse à compensation. Voici ce que j'ai trouvé sur internet. Caisse ya makambo belé eza susu na ba mbongo te eza na makambo ba bango ndenge balingaka na sécurité sociale na bango que il faut bazala ba garantie moko o eza belé pour na ba génération ekoya wana pe tokolobela ngo pour na ba mboka na biso tokolobela ngo après yango no moni ba créer o ezaki ba créer o ezo mema biso na mabe makasi vraiment o lelo to souffrir nango yango pona ko monopoliser parole te to que ne prendre une émission comme il faut ndenge na ibisibino donc voilà na kota ki da vivre émission bala moko parce que et comme ko sala pasi biso awa ba restaurant et ko kanga lisusu donc mardi ba restaurant ko kanga mais na ba mboka mususu déjà ba restaurant et kangi makambo belé mais donc tozo baté tozo kende wapi to komi wapi mais ndenge kaka papa ki mbango alobaka to ko revenir na ngope komona ke ndenge ko zala pena ndenge tozo kende lelo ezo certifier makambo belé na yango na kokende nanu na Congo to banda na likamba Congo ko tuna bango bazo passer ba moment o ya couvre-feu ndenge nini. Oui, allô. Allô, bonjour. Bonjour. Ah oui. Toza juste na kata émission na biso ya grandeur donc Tobengio Nancy Dora étant que Ozali analyste Katina Gemidor TV étant que journaliste aussi comme on a makambu o ezoleka ndenge ba décréter bino kuna oyo ezali que no couvre-feu alors que toyebi que toza na fin de l'année o ezali ba mama bino ba mama bo sepelisaka bana ba papa na ta ope bazwaki ya misala ya pasi ya kokoso quel que soit salaire à malongo ezate basala ka sacrifice pour bango pe ba sepela na ba mama ba sepela mais ba privé bino yango ezoleka ndenge nini yango to bengi toyeba est-ce que boza content na yango ou bien pas? Merci beaucoup na motuna kitoko vraiment esalinga ba bien voilà ina lo baboye pour la coupe fait oyo pour na ngana za contact nango pourquoi parce que eza pour la protection na biso moko d'accord vous comprenez comment se fait-il à part pandémie oyo mais ba komo kanga bato maboma na ba arme na ba $100 ya sika bato maboma na ba arme eza normal donc Kinshasa to comme vraiment na insécurité totale mais cause à la place ozali kozo anda place ovanda ko fo bango ebi ke bato macheti batelemi fo bakata yo babotolo nyonso pona ngai couvre-feu donc eza malamu mingi pona sécurité na biso moko mais sikoyo pona ba fête ndenge zali bon bino moko consciemment parlant ba obi ke vome kutu couvre-feu zala ke ba fête zala. Non, ma fête, ceux qui fêtent les alliés, bolambi, boutou, à partir à 12h, beaucoup qu'on démarrer fête Nabino, tu vas 18h fête Céline. Donc, ceux qui ne comprennent bien, donc, rassemblement, petit si binoté. Mais check à la couvre, donc, beaucoup de en famille, sali, beaucoup sala. Journaliste Yoka, balobi choki bojan ensemble, beaucoup les 10 personnes. D'accord. Ouais. Mais voilà n'est pas interdit en haut. Là il faut tomber bas là. Kinshasa tous en insécurité totale. Vous comprenez? Moutali broma la arme. Et le voilà ils ont comme champignon ça. Dernièrement la kangati musuna le maternité na minduki. Et ça normalité quand même. Mais pour que de musique comme on a que couvre-feu payé mais tout le monde qui le président sortant abimaki na mboka mais yango peso sala bino peur kaka ou bien na ba pension na bino bomoni que non même l'état bino nyonso tout beaucoup ma traumatisé ndeko na komona ke mboka eza na insécurité pona ko bima na ye ndenga bimi na mboka. Comme tu aimes d'aller Simbo, comme étant le désert, en tant que journaliste, Nancy Dora, en tout cas, c'est peine à couvre-feu. Commandé et commis et belé la catch à Kinshasa, donc au banga, bango nyonso, au bon sol insécurité. Là, bah, ma boma, n'a coûté, batika koban sa bango, qu'on a été crime, ba boma bango. Pour l'anga, journaliste Nancy Dora.
D'accord, merci mingi en tout cas na ndenge ou assister na 4 émissions que kopesa biso te ba vie na yo en tout cas to sepeli makasi o le kaba ba fait loba na yo loba to zo ka yo. Écoutez monsieur le journaliste, et ça la batu mususu ba monya ngoma de non biso to lia koto du jour ba mbouteillage pas ba saut de mouton biso na Kinshasa ba pesi ba de l'Est là bas quoi. Oui. Mais on tombe de famille battre la kaka. Ba msu ba do to lia koto du jour ba saut de mouton ba mbouteillage pas tokosuka wape tout consort ba blo moi bon. Ils ont passé passer ça la carte mboka. Dans ce sens là. Ah d'accord. Merci en tout cas au lobby sincèrement parlant comme on a que pas ces en mboka mais bah, par rapport à la discours président Pessi ndenge makamulio surtout les cas par rapport à ça au kiko batsaline est-ce que les a encourageant comme on a que mboka ko démarrer ndenge lobby que qui salume banda eza ya solo to eza ka prétexte pour na ndenge balobaki le peuple d'abord mais tout le monde qui peut pas se servir bango moko na avant que le peuple alors et ça va peut-être ou ça peut que nous salé bandit. Pour l'engagement jeunesse non c'est Dora pour le moment. Moi que je tambola na bien président Mambo l'a appliqué par-ci par-là donc nous c'est ça dans les bons. D'accord. Dans ce sens là. Moi que tambola bien. Donc Moussala Penza ozo certifié Moussala Penza o esengela ke banda et bandit. Bon, comme c'est quoi? La misala, et ça le rôle à l'homme pour vendre qui m'a solo parce que la restauration ça va encourager. Ah. Je comprends. Ouais. Dans ce sens là. Partout pas c'est ça. Ah, c'est son zolo kato rejoint, c'est son zolo ko rejoint na partout. La Congolais il n'a pas facilité. Or c'est pour toi, il faut souffrir, ba bio moi bon. Parce que la République a un problème que ce sont ça mambo kandingi zalara. Ah. Alors, merci beaucoup Nancy Dora. Donc, nous participé à Nengo Baga Perez na Perez Kaka to sepeli makasi Katina Gemidor TV en tout cas. To kuta na biso nambala sima eza ya libosote pe ya sukate to ebike okoleka lisusu pona ko intervenir Katina émission oyo ya grandeur. Merci beaucoup, ba bonne fête na yo. Ba journée malamu et puis ba joyeux Noël, ba bonne année. Nous se pese melayo vraiment ndenge sengeli na kombo na Yesu Kristo. Otikala malamu. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Gemidor TV toujours l'icolo. Amen, merci en tout cas. Au revoir. Merci. Au revoir. Nango avant to kende et pas maître Nabiso Mouipata. Azali maître avocat na Congo. Tout na epé ba vie na ye selon ba makamnenge zoleka na Congo na ko kende na nu kopesa vraiment ndeko na biso o aza ya moko ya biso ya kati ya Gemidor TV vraiment ba mbote ebele na libota mobima papi Kongenda donc ba mbote na yo esiko zali na libota mobimba na mama binonio surtout en tout cas ba joyeux Noël ba mbote na bino bandeko tozo kende ka kati na émission na biso. Parce que boyebi bien toza na fin de l'année to tikali na mikolo mingi te pona tokoma na 2021 nango mingi ezali ndenge toyebisaki bino tobenga nanu toyoka ba impression o ezali ya avocat na biso kati na mboka Congo na kombo ya Mouipata atalisa biso o ezoleka ezali ndenge Kabila bimi na mboka peur ezo sala bandeko na biso ya IDPS selon ba dire au bango ba salaki yango ba décréter po Chilombo aza président oui ayebi vérité que maladi wana na mboka na biso ezate e kozalaka te pe ezate parce que yé to vandi na ye awa to sali na ye ba mbula ebele awa to yebi pandémie wana na Congo vérité à 100% eza nango te ayebi yango mais oyo ezo salama ezali kobanga tout ezali que non
baza susu na ba idée moko boye par rapport ya ndenge to komi na fin de l'année, il faut appeler ça bilan o ezali il y a 2 ans na ye 4 na pouvoir ou peut-être makamba koloba ya solo et convaincre le peuple les athées yangone comme les loboy le makamba minimbu eleki nango makamba donc tout ezoleka solution moko ezate mais tout ezoleka mais batu pe baza naïveté ceux qui bango bazo croire que tout ezoleka te les gens ils vont revenir à ça ceux qui ba jeune les loto zo mona bango ba komi koleka vraiment koloba ke ils ont marre de tout ça. Non, tous ont en considération, tout le monde a blague. Parce que le peuple gagne toujours. Tant qu'on dégénère, même les policiers na bango moko, bazara content, bazo vivre la souffrance. Bako kota la peuple et ko sala mabe makasi. Alors pour te sauver, o ezali mwanke peut-être et ozala bien to solo là, to yeba o côté nini ba problème vraiment vrai o ezali. Eza pona badil eza pona boye eza pona nini to benga nanu ndeko na biso wana ayebisa biso vraiment na motema ne mobimba qu'est-ce qui se passe aujourd'hui kati na Congo. Parce que toujours en ligne peut to benga direct to benga na WhatsApp te et le moko te to benga direct. Merci bandeko, to continuer mission na biso kaka na ko benga kate ke mutazo yambate a décrocher téléphone na été. Eza mawa parce que ba siraki biso bango moko avant to une émission awa. Eza na batu bango moko baza de l'IDPS. Babaki en tout cas to koleka to yebisa bandeko to expliquer bango mais dommage. Tozo bango ba téléphone te donc ba téléphone bango komi na ebité soki komi wapi. Alors que Zaki nango 2-3 minutes à Pamba, sikoyo baza nango suna maboko te. Mais bandeko biso to belemi pona kopesa tangwa koloba makambo ezoleka na mboka pe kotalisa bandeko bazala na bokebi bazala na confiance te o ezali ya pelengendu ndenge ndeko nanga ngefalo baka bakeni na kobunga bakende na ba sentiment na bango lokola bakoma ba fanakwiti ya komona keno ozolanda mutu oyebi philosophie na yete oyebi mutu wana place auta te mais yo omicheka ka olanda ye mais peut-être yende mutu azana pona ko détruire yo malamu vraiment koko eso KO à 100% okende liboso te. Nengo tozoya kaka kopesa ndingisa na bandeko kotalisa bango oiza ba vérité mais dommage bandeko msuto ozo bango na téléphone souté auto sola ki kala mingi te po baleka na émission balitalisa biso pourquoi oyo ezali couvre-feu kati na Congo malade ezali tout ezali te mais tokokima na lomango lokola biso Gemidor TV toza vraiment ya kozanga te pe tokozanga kate parce que nzambe si abongisa établissa o ezali nzela oyo biso tolekaka vraiment nyanyo surtout quel que soit oye na ba propos na yo quel que soit oye na oyo yo ekotala kaka yo na vie na yo pe na libota na yo ke ba pe na 4e génération na yo ekolando pe peut-être parce que koloba mabe kokosa koloba lokuta elandaka biso mingi na vie mobimba yoko kende parce que biso tozali awa toza ba pèlerin mutu oyo akotikalaka beta tolo na mokili oyo azate tokolekaka mais tangu yo zoleka tika pe bonheur moko boye ndenge tomonaka ba compagnie awa bande ko bolimbisanga na ko obima mwa muke na sujet komona tokuta ba compagnie oto umeli awa ba compagnie o biso tokuta et ça li ba 100 quelques monsieur eza ba 200 ans monsieur eza ba 300 monsieur eza ebele
Ozaka succession, il y a libota, parce qu'ils étaient préparés par rapport à ça. Mais bisosoka to kekaka atana Phénicia ya pamba na Congo, n'était ce qui Phénicia zalaka. Oui, allô, Yomoko. Oui, bonjour, Murphy Tsungani. Osa vraiment en direct 4 émissions, il y a grandeur, na Gemidor TV. Tobengio, parce que Ozalaka analyse 4 na Gemidor TV. Yango omoni ke tolobi non tokoki koleka émission oyote lelo sans tobengayo, mais Gemidor TV pona kobanda ko tunona no mituna. Te souhaitons que na ba joyeux Noël, ba bonne année malamu na libota mobimba et puis na bande konyo surtout o ba kutami na moment oyo place yozali ba bonjour na bango ba bonsoir na bango boni yo santé to ko kende vraiment ko tuna yo na moment oyo. Bon santé za malamu nzambe azobatela. D'accord. Azana contrôle avion. Amen amen amen. Bon, biso to bengi yo parce que eza na makambo oyo eza vraiment kotungisa biso kat na Gemidor TV to uti ko solola na bandeko na Congo sikoyo et puis bandeko mususu o balobaki na biso ke ba ko yamba biso ba ko zwa téléphone na bango mais to komi ko benga bazo yamba lisusu te mais pona ko kende na vifi émission na biso ko tuna kaka boye ke bango kuna ba décréter o ezali couvre-feu. Alors, tu as évité, tu as vivre du jour, souffrance et na mboka wana, yo et non connu étant que analyste 4 na Gemidor TV au Koloba par rapport à makambo au Chilombo, azosala azana nzela ya malamu to azokende mabe. Bon, lelo kona Koloba normalement pour la situation mboka nene zo tambola banda Chilombo azwa ça les locaux au Banabalia on voté pour faire la itinéraire qui na Tongo alors on est à la distraction tout tali et ça kana Congo mutu bakita ba distraction na comparément la dème soit film na couvre pas les alors bati ko distrait population opération ça supprimer on a la distraction politique na politique il y a la distraction mais tant mieux le but politique il y a distraction aux ça la analyse na yo par rapport à quoi il y a 2 ans na ye o ya sali après sa rapport na mboka par rapport à 2 ans ou bien ezali ndenge tomoni ke nani Kabila o bango moko ba benga ka rais ou bien ba pesa pe kombo ba sirno si China rambo abimi na mboka ezo sala per kat na ya moni ke no a décrété couvre-feu. Bon nangai na ko analyser ngo na komona ke Chilombo azana ye na compte randi ya kopesa na 2 ans na déjà o ya sali wana ezate. Alors montango mutazana azana compte randi ya kopesa te. D'accord. Nengi atambusi mboka pendant 2 ans pesa la population compte randi atalisa bango nengi bon atambusi mboka pendant 2 ans. Alors pour créer le moko c'est-à-dire Macha couvre-feu et pour permettre que la population n'ait zawana comme nazana na loko to eloko ko yisa bango zate alors population va na ndaku voilà na cadre wana pour ce total même discours après ça qui na parlement parlement ba lobaki ba betaki maboko ba sala ba ko sala wana mais au départ tant on avait déjà pouvoir faut qu'on y ait d'abord au départ pouvoir n'ango azwaki yango na lolenge oyo vraiment et là qui toi genre na lolenge oyo yé moko conscience na ye ayebi d'abord alors pour sangana mutu soit disant mutu yo boyo kanaki na ye pona oza na pouvoir lelo alors le marché malamu te po ça va piquer na marché qui na ye te na zala ki milier na kaboy na ye na préféré sikoyo na sala union sacrée des nations alors tout on a eza comme makaka population na ba distraction et que azana ne loko mon côté to compte rendu mon côté to azana di kamarolo na population te na hôtel ça on a 2 ans réellement et loko na sali parce que na 2 ans a sali et loko moka malunga o population ou à cause c'est là ezana moté quoi voilà mais
tokene nous olobi makambu ebele ya kitoko makasi to mekana ko développer ensemble. Comment on a que hier discours qui toujours que babanda qui ko bloqué. Est-ce que vraiment en réalité des choses azala qui bloqué quelque part ou pas? Bon, au départ, surtout le but total là. Quand on déjà y a qui pouvoir le lenga soit qui au mokayebi, na mokene Joseph Kabila. Sur total ba acteur politique musu bazana mboka ana, babana ko le bani, bazolo baké et crise ezali na mboka, crise moko ezali na mboka, crise légitime, crise en général ezali na mboka. Alors après ça qui est plan il a sorti à crise et pas soi-disant de Martin Fayoulou. Mais il y a une quitté que crise effectivement crise légitime toute crise ezali na mboka. Et par après, il y a mon frère pour moi effectivement crise et dans la boca, mais pour Martin Fayoulou qui n'a raison, il y a un monde qui a fait la consultation de Wanapona, qui a reçu le nom, Moutimoko comme café ça va cacher naïe, bon aïe ma qu'est-ce qu'on peut faire dans le réseau ya, n'a n'engue à compter ça dans discours naïe. Alors après si ma discours, bon au moins il y a comme naïe moukomushu na loba. Dans le niveau, il y a une mission pour Salanganayo. La population a biso, la boca a biso. Population basana na maturité qui est juste à présent. Au moins, tant que population congolaise, basana na maturité qui est pour la polier, par registre, le niveau que j'ai au tamboula, basana toujours na tournoi, va retourner toujours quand c'est pas beaucoup. Il faut que la population apprendre conscience. Oui. C'est-à-dire que la population congolaise à prendre de conscience, à manier, à la maturité politique, à la mort où tu vois, et les autres wapi. Et tu ressens la nuit, il faut et comme un boka, le pour te vivre dans la kimia, ma camusco, ma alors, tant que la population doit comprendre que alors ils en a pas si va manipuler le peuple na biso na bato va diriger mboka na lolendo va diriger pour comprendre voilà. Mais comment les lots yo zolobake peuple na biso aza inconscient aza na maturité ezali atteinte pour comprendre ezali baje ya chilombo makambo ezoleka danger politique. Mais conseil nini oyo koko porter vraiment que tel sa peuple congolais lelo que tel sa baon ke na ba fête oyo peuple a koma donc à ça la déclic ndengeni parce que comment on a que kolobanayo comment on a que donc peuple loko la zaka esclave quelque part il y a makam mensonge aux ba politiciens. Mais ce que le peuple a coquille qu'on se libérer nini na mensonge wana ya ba politicien soko hotel sabango lelo bazolanda na bokebi ba comprendre que non tout ce qui se passe maintenant tu ozo mené bango ce n'est que des mensonges et ça ba digne na bango mais peuple a tellement talisa bango na bokebi bazolanda vraiment na époque wana obéleso salamaki nani yango entraîné na Martin Fayoulou ko azalaki na popularité na niveau ya mboka ayebi yango siko tangu ba programmer ye président eloko nga na mona ke soki lelo peuple na biso ya Congo RDC azo souffrir lelo et que makambo ezo marché te parce que peuple ye moko na koprogrammer Martin na ndeko Tshilombo andimaki que ezala lolenge wana parce que les mêmes jours bakomaki ye population to peuple na biso azalaki oyo tobengi soulèvement populaire d'accord kotelema na mboka na biso nyonso to na basile bake biso toboyi baresultat wana parce que baresultat ya mabe motu wana oyo botangi c'est vrai bato mosusu bavotaki moto biso toyebi oyo biso tovotaki peuple ezali interne toboyi soulèvement populaire il y a même la population ayeba kozwa pouvoir na maboko na mutu oyo ya votaki mpona tambusa bango lolenge esengeli lokola peuple asalaki ne soulèvement populaire ete na moma wana lelo peuple yango azosubir oyo azosubir lelo alors soki totali na makambo ndeka
na Burkina Faso nani Compaoré pour la nini akimaki alingai pe nini a modifier constitution akoma nini na terre pour modifier constitution ya bango kuna mais population moni que non moto yo asali ba mandat il a travaillé plus de 30 ans à pouvoir yé moto bomaki kuti Thomas Sankara azoni na modifier constitution mboka na biso pour nini ya tika la toujours na pouvoir peuple seul to moni ki soulèvement populaire ça la nini na Faso si c'est présent pour quitter na tout cela qui na maboko tant population a télé makata armement ezali population qui armée na makasi il est qui maki le loni na na exil ni toyebi soka sa soki ke na Côte d'Ivoire ne koyoka soka azali wapi alors population na biso soki a se soulevaki dès le départ ntango bakokomaki na cour constitutionnelle ke ndeko na biso Tshilombo yene na président oyo peuple a voté soki population a télémaki asalaki soulèvement même na situation oyo toza na makambo oyo tozovivre lelo te alors na nini to tokomi alors mpo na ngai nakoloba ke rien ke mpo na mboka ezwa edémarre kende liboso eza kaka na moyen ya soulèvement population ye moko atala ke non vraiment pendant 2 ans oyo na mokonzi oyo fa azotambusa biso changement moko tomoni ezokende na longwa eza na kote alors mpo na biso population to récupérer pouvoir na biso na maboko topesa na moto tomoni ke ye nde mosu akotambusa mboka na lolenge oyo biso tozokopense mboka etambola voilà rien que ya soulèvement parce que soulèvement ya population oyo tobengi soulèvement populaire yango nde ezali eloko oyo esengaka population ayeba korécupérer pouvoir na ye parce que lelo bazoloba makambo ya dialogue est-ce que dialogue bango osalama parce que ndeko eparaît ndeko batakabila bazoloba ke bango balingi dialogue esalama na Félix fadi ke dialogue esalama te po abenge bango na consultation kote mpe ya martin fayulu bazoloba pe ke non fo basala dialogue ndeko na ngai tokende fai tozonga fai combien de fois badialogue esalama na mboka biso oyo jusqu'à présent mboka ezaka na état oyo ezali moni badialogue wana combien de mbongo ebimaka mpona badialogue wana etant que population du jour au jour population azokomona mpasi population azokosouffrir alors voilà mona loko na ngai population ayeba kozala mur ayeba kotala ke non place touti place tozokende solution moko malamu jusqu'à présent eza nani te qu'est-ce que nous la population tokosala mpona mboka na biso etambola malamu tozala quand même sur na lobi ya mboka na biso ndeko de marché voilà donc merci en tout cas na yo na makambo oyo ozotalisa biso alors nga na okeno musika parce que yo oza vraiment l'un oyo ezali ya kati ya Gemidor TV oyo eza ke topartageaka ebele donc bato bazolanda mpenza na bokebi kati na émission oyo komona ke Murphy Tungani komona sikoyo soki nakeno plus loin komona ke donc babiloko nyonso tu o Tshilombo azosala po tokenda na pandémie te parce que toza na kati na politique komona ke non eza nango mensonge azodistraire ka peuple oui ngai eloko nakoloba coronavirus ezali maladie oyo normalement soki otali bascientifique bamédecin eza maladie oyo eza na bamboka oyo mali mingi ah d'accord donc conseil nyoko pese siko na mkola lelo komona ke peuple congolais souffraka sol mouton et bato bakoma kotambola makolo esimba te embouteillage comme makasi komona makambo oyo tu minimbo kutu tolobela yango su te toyebi mpe sor nango te bandako oyo ezalaki batonga batongi te alors tokende na musika na buto lelo na émission na biso oyo ya grandeur etant que yo analyste Murphy Tungani conseil nini okopesa ye bon ngai conseil nakopesa na mokonzi ya mboka oyo azali actuellement na Congo na kombo ya monsieur Félix Antoine Tshisekedi na conseil nakopesa ye azala responsable na nyonso tu oyo ezokotambola na mboka parce que ntango ozali tête ya la institution ozali garant de la nation d'accord il faut supporter nyonso tu il faut supporter
critique nous surtout l'acteur politique le bako de gauche à droite il faut que c'est un homme d'État ou bien parent de la nation ya malamu to papa oyo azotambusa mboka azalaka na koyoka koyoka na sens nini azoyoka bato bazoloba de gauche à droite mpona koyeba lolenge nini po ya komema vision ya mboka na bonne direction mpona intérêt ya population. C'est-à-dire ntango baacteur politique bazokritike de gauche à droite koloba likambo oyo ezali malamu to oyo ezali mabe mpona mboka ye aza wana te mpona kaka tolanda kaka bato oyo aye na oyo bazokoaplaudir ye na lolenge azo makambo ebomba makambo ebeba c'est toi numéro 1 oza responsable, c'est-à-dire azala responsable na nyonso tout oyo ekoleka lolenge ayotambusa mboka azala responsable nango. Voilà. Merci. Mais na question musika kotuna question moko eloko nini oyo eza kati na yo etant que analyste kati na Gemidor TV oyo koki ko résumer na 2020 oyo toza ko achever yango bientôt oyo ozwi epai ya Chilombo ya malamu nanu na bandi ya malamu oyo ngana koloba na 2020 oyo parce que tango tokotaki na début c'est-à-dire na décembre année passée à 2019 alakaki ke année 2020 ezali bani ya baaction effectivement na kota l'année 2020 yango lolenge etamboli banda janvier ti lelo tomoni quand même baaction elobaki esalami na sens nini na action na sens lokola directeur kabine na ye asalaki détournement ya fonds ya makambo ya bason de mouton bakanga ye moni basambisa ye bakondana ye à part wana na ndenge tokomona citation lisusu oyo ya kokambola ndenge akabwani soi-disant na FCC na libala na bango basalaki wana alors eloko na retenir positivement oyo population de falelo azobeta maboko mpona ye azosepela bazobeta libanda ezali parce que bamoni libala asalaki na ndeko Kabila akati yango parce que basutu balingaki libala wana te même Martin Fayulu lelo ndenge aza wana azali acteur politique balingaki te ke yaza na libala na Kabila bamonaki ke letan ke yakamani na Kabila mboka kotambola te mboka koavancer te. D'accord. Après avoir ya kozwa temps na bato wana ndenge déjà lakaki deya bato te ezala bani ya baaction ngai de action wana moni nako retenir pas bamisusu kutu boyo namoni c'est pas la peine oyo mingi ezali okanga d'abord nani directeur cabinet na ye kolivre ye na ndenge ya corruption ndenge aza na makala soki mpe tisi ko azala na makala toyebi na misusu te mpo kolandela na deuxième ndenge atokatona na bato ya FCC apréféré sikoyo ye moko amema pouvoir wana tina suka parce que ye moko selon discours na alobaki ke ye nde moto akose rendre compte epa peuple soki tokomi na 2023 bapesa nango compte rendu ya quelque nane ndenge atamboli ke akangama na bato bazokofrene to bazobloke ye ke ayeba kotambusa mboka oyo eza na vision na ye alotani ekoma na suka banda ye nde moto akozala c'est-à-dire la personne ako rendre compte rendu epa ya population yango apréféré comme bato wana bazokanga ye bato wana bazokoempêche ye asala oyo eza vision na ye apréféré akaba wana bango na libala wana mpo ye moko atambusa mboka na vision oyo ye aza na yango po ntango ekokoma na suka ya manda na ye ye nde moko ayeba korendre compte ya population parce que ye nde moto asalaki mboka lolenge oyo alingaki azalaki na bato de gauche droite te oyo bazali kobenda ye mpo mboka ekeke liboso te voilà. D'accord, merci. Mais kokende pe kote msu komona sikoyo eloko nini oyo na pouvoir neti lelo na 2 ans asali oyo ezo déranger vraiment komona ke oyo alobaki asali yango te. Bon, eloko na koloba eko déranger oyo asali yango te eloko liboso tokoloba gratuité ya niveau ya enseignement alobaki ke enseignement eza gratuit enseignement eza gratuit te moni eloko wana esalami te de 1 baparent bazosouffrir
D'accord. Pour que la bonne dans la classe. E2B, le comme ça, soi-disant la construction, il y a des maisons préfabriquées, il y a des niveaux, il y a des policiers, c'est-à-dire il y a des soldats, et l'eau comment on va donner ça la maté, ça la neba détourne en bongo, si l'eau est vendue en baso de moutons, soi-disant, on a kotonga, banini, baso de moutons, soi-disant, il y a tout, et ça toujours à l'arrêt. Comment que marché dans la quantité, situation sociale, il y a peuple, et ça mon boulot, on est dollar, ils ont matin du jour au jour, ils ont matin talo, un salaire mon point, un salaire mon point, c'est-à-dire insignifiant, un salaire mon point moindre, pour vivre, alors au là niveau social, il y a moka, bana yo sur le continent, tina lelo, ezali chaotique, ezali zéro. C'est-à-dire niveau social pour tout ce que nous total à la ligne de Kokagi à Zalaki, notre niveau social comme ça plus pire que les cas. Alors, souvent c'est sur ma casse par rapport à de Kokagi à Zalaki, n'a rien à pouvoir. Voilà, c'est ça. Bon, et nous comme on est dérangé, bisson à Gemidor TV comme ça vérité. Ezali, toboy to me mayo na mabe, toboy to loba. O ezali vraiment tokoki na ebité to benga ngonini mais to tuna kio motuna moko komona bolamu olobaki bolamu parce que ça consentement o ezaki katina yo mais komona mabe o ezali na mboka kotala ke makam onyo soto ezokende donc soki to résumé ngo to kende musika te na ba question donc eza lokola chilombo tilelo nanu asali eloko moko te ko sepisa peuple. Normalement, ce que je dis, tout résumé, vraiment, pour ça, la bilan naïe, na bata, salitina lelo, on a cause la, c'est-à-dire vraiment honnête, vraiment, à ça, le bilan est négatif jusqu'à présent. À chaque coup, on a le bâti qui est année 2020, c'est ça, l'année d'action, le 2020, c'est qui est un bon nom de Kokabila, nani na batunya ba FCC na ye moko na ndengi pe to monaki bakanga sui directeur cabinet na ye oui vrai to ko lo ba ke chapeau bona koto wana mais otala na nyonso tout moni de ko vraiment Chilombo na mandat na ye o déjà 2 ans sali le remonte négatif. C'est-à-dire qu'on a la partie prêtée pour l'autre, ça la passe ni na ibisa kiyo. Mais là aussi qu'on dit sur calamité. Au moins, peuple na biso na na communauté, na na communauté na débat politique, peuple a na trop na sentiment. Peuple comme ça, peuple moko na koloba sentimentaliste, azana na sentiment, c'est-à-dire na sentiment na sens. Comme il y a un peu de Chilombo, asala mabe, asala malamu, nana ya na kaka mutine, na zomo na mabe na hivi. Kwa mtamo mutolini ya, soki ozo kwa kolede mutute soka sali mabe kwa sekete moni oyo eza mabe. Ozo ke malamu te boyete il faut ça la. Mutu ona saza mutwaye bata. Mutu oyo aza mutu malamu alingi na. C'est-à-dire alingi na po ya sala na kila. Mutamo mutu oyo ozo sala ya mabe. Il y a tout le monde qui est malade, applaudir yo. Oyo sali ya malamu, azomona ka malamu, applaudir yo. Mutuana azokosunga yote, azomemunde na liboyo. Alors otala nde kotilo mona parti na ya zana boya ile peste, bataille de peste bazale ba sentimentaliste, c'est-à-dire pour na bango atande kotilo basali na likambo ya mabe. Bazomona ka pesa na kotie. C'est ça le kozo mboka ya ngona. Il fallait pas comprendre que azali mutu pour avoir parfait azana derrière pour essayer de corriger prison na bango ya parti na bango mokonza mboka actuellement ba yebisa te que mokonzi boye eza malamu te eloko zo bomamboka ngwana bato baza trop na ba sentiment soka lingi mutu azomona su mabe ya mutu te mais merci en tout cas na intervention na yo eloko asuka tokoki kotuna yo sikoyo
ndenge lobi soulèvement populaire na langage na yo mingi ezali soulèvement populaire peuple ayeba pena o ezali ba dû na ye ayeba o ezali responsabilité ne kati na Congo donc omona ke lelo oyo koki kotelema koloba o effort eza ke peuple a telema vraiment a défier o ezali pouvoir en place. Oui, dans la population na ningo que tambola ce qui population monique qui mandat oyo ya président qui le mot et si la population est analysée et à se soulever à tel moment ça la bonne sur le plan populaire. Ah. D'accord. Merci beaucoup. Comme les choses pendant la sous-émission, je déjà. Donc, l'assistance na yo 4 émissions, oyo ya grandeur, komuna ke makabo lobby. To ko féliciter na mingi na makabo oyo lobby parce que eza pona soulèvement toujours komuna ke conscience ya peuple et ça là komuna pasi oyo eza na mboka bakoki ko vivre moté, il faut pas vivre mieux. Biso pe a to vivre mieux to yebi ke toza na blocage total pe awa komuna ndenge pandémie ezali. Nyango toko souhaité au kaka libota mobimba place yo zali vraiment ba joyeux Noël pe ba bonne année tobi ke nzamba ko sala biso grâce na 2021 toko kuta na susu kati na plateau ko solola o ezali pona bien mboka pona bien bande ko na biso ba avancer ba kende liboso na nyoso tout na yango to tombeli vraiment ba journée malamu pe ba week-end malamu na yo na libota na bande konyo surtout merci Tsungani. Merci mingi ndeko deyo marito zuna na pied levé mais na kuweka ko répondre la bitu na yo merci mingi yo poza la malamu. Merci tokutani ambala sima en tout cas otika la malamu ciao merci ciao. Ouais. Merci bandeko bouti kolanda intervention o ezali ya ndeko na biso merci Tsungani koloba oyo akokaki koloba parce que to bengaki batebele pe to zubangote mais problème ezate émission oyo ya grande et continuera toujours et continuer kolobela mboka komona comment mboka lelo o eza hypothéqué vrai ou faux bango moko ba ko répondre pe na ba diversité ya bandeko ou bien na ba comment je peux dire ça bako répondre botika la malamu émission na bino bolinga mingi ya Gemidor TV